Le problème yango to loba. Déjà bakundi Chico et s'il nango déjà. Ceux qui n'ont pas payé, ils ont développé ba correct ko longo timu la sous bembe wana po ba sala autopsie ba yeba livrer liwa. Yango nango ba pour mboka na biso musala biso to sala intérêt nango eza nini. To ke vana na biso na poto ndenge baninga mususu ba ke ko vana na bango na ba Europe. Ngai mobala la li pembeni nanga. Tiazo bundana na liwa. Na yo kite jour ko pa mela masanga. Point d'interrogation to yebité. C'est pas mêler ma santé, pas mêler de naïbité. Vérité, ça y est, moi comme taille. Pourquoi ça va tenir sur la TV? Pourquoi ça va entourage n'abisso, mais conscience n'abisso, tout ce qu'on s'en En général, des comédiens, bah ça va hypocrite. Parce que bali kolobe la batu vérité en face. Bali kolobe la batu ma vérité na sima mukongo ya mutu. Au moins na basali clic morbo derrière mutu. Yango biso ba auto lobe la batu vérité to bimara ba impoli. Jésus leur dit, allez dire à Jean, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, que le bois qui marche, que le sourd entende. Moi aujourd'hui je témoigne la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Aucun problème n'est problème. Bonsoir, bonjour, c'est l'R.O. Boroyo Zwangai na banda kunabino. Eza humble servante Nabino Fatouka Yembe. Autrement dit, général-major, la donya mot d'ordre d'essayer bango jefanga rando bango de bawe bateloni bao luka quoi. Mais biso to ebe loko to luka. Lelo yo na ye na émission oyo à 100% vérité. Tozo sa la analyse na makambo ezo se passé na kati ya société na biso. Na baïba kenda sango na biso loko la ba artiste, comédien, musicien, ba pasteur, ba chroniqueur, to ba chroniqueuse, nyonso wana lelo tozo meka ko sala analyse. Nazanga moko te na kati ya plateau na ngai, cameraman nga akola kisabino na kati ya analyse nga to ko sala yango elongo na Yemei Dikando, babi mwana Dikando, balobi le roi Dikando, Christian Shoga et puis na Aminata son père. Na yebiete boza ebele nazomona déjà tinaka bongo maître Guy Chinois maman Sandrine Boluku na pesimbote na pasteur nanga apôtre Chiben Chibangu balobi mabondeli na ngomba yango ezosala ke mama fa azala oyaza lelo bibish tuseku ya lido makanda bambote na yo ebele balobi tozoloba poto bongisa parce que to lembi eleki trop c'est trop baboye pété vraiment. Na opesa micro na ba invité nanga bakoloba baza na droit parce que eza munoko na bango muto a côté le monsieur la bango mundu ki azate liberté d'expression muto akoloba analyse na ye asali par rapport ya likambo amoni clarté te fashion salon ya yemoko Christelle balobi mwasi ya mwindu ya Cano de Bruxelles balobi moko ta kokani na ye bonjour maître Dikando balobi le roi Dikando. Ouais bonjour Mafa Kayembe. Bonjour na batutu bazota langai bonjour na bandeko nanga ba cousin ngai ba nièce ngai ba cousine ngai o bazana Europe ba Daduku Toma ba Merod Ngizulu ba Totolia ba Bobet Sam Fernando ba Rigette Massamba na Londres ba baza vraiment ebelé ba Jolie Morgan 12e dan baza vraiment ebelé mbote na bango nyonso. Ah oui, mbote na bango nyonso. Aminata son père moi mbote afato bande émission na biso se présenter na balandi ya FK Télévision. Bonsoir, bonjour, ça dépend ya l'air écoute bino. C'est Aminata son père babi mupende électrique. Voilà, je dis mupende salama na matière ya inga quoi. Après c'est même mbote ska vous abino nyonso na moni dostem bamboma balubi motema ya Irene Mosaki. La personne va m'embêter belé si cause ya Justin Zengo, papa n'a beau regard, je vous aime beaucoup. Ok, on est là, tozo lobby la balobi, tozo ça la analyse par rapport à makambo et sokoma. To tu ko perdre artiste na biso ya munene. En tout cas tika ngana loba ya munene po aza ya munene lelo école et bima ya bakizengi, o basala bakizengi grâce na ye Chico Pululu. Akufi liwa atika kibiso depuis le 23 décembre. Oyo to aki kokundaye le 12 janvier. Bandeko balandi ya FK Télévision eza passé. À ma connaissance na ebité ceux qui Pululu azaki malade. Po nazana audio moko na oyo kisabino abtinde kinga audio po na yebisanga ke mama fa tokosala bagagi moko
na robenga yo bientôt awa pour na bagagi. Mais na fanda na 6h du matin na lali boye téléphone nangé sonné Aminata benginga pour me dire que Pouloulou a koufi. Na ndenge nini? Mama Pouloulou a koufi. Na benga ya mode azolela Pouloulou a koufi. Pouloulou a koufaki nini? Na olingato yeba liwa ya Pouloulou au juste abelaki nini? Christian Shoga. Bon, awa toye ko sala analyse. Ce qui na question na ko répondre na minute sur na docteur ti. Ko yeba liwa Pouloulou ezaka nzambe ne muto ayebi. Liwa Pouloulou na mwasi na ye o bazaki ne ndaku moko yende mutayibi vrai liwa ya Pouloulou pour tout que tant que banaliste soka pardon na tune loko moko boyebi liwa ya Pouloulou te mais bosa bande ko na ye ba artiste tangu ba no sebino liwa ya Pouloulou oyo mutu azaki ko bela te à ma connaissance le 22 Pouloulou azaki na Kitambo et pas na bango allié Abini, Asali Maramoko Sala, Azongi Nandaku. Mais le 23, Babengi Bino Pouloulou la Koufi. En tant que artiste, loko la ye, en tant que bandeko. Tango Bokenda ki, Baebisi Bino ki a Koufi na Pongi. Bosala ki nini. Po, na mundele soki muta Koufi bongo moi, enquête ezala kabaye, ba Pongi ango ezala ki crise cardiaque. Est-ce que basala ki nini po eko make, mbala mo ba déclarer ka Koufi. Yango nanga gina loba na ko sutuka na makambongo après tango sermo na Londres benga Riget Masamba ameki ko lamusanga na lamuki après ya tokundi Chiko Pouloulou. Alors d'abord on a koki ko loba boye na sentiment ya osala musala o na mboka o ya RDC ezati on dirait Dakar ya RDC tout ça na biso sala musala moko eza nango noblete eza musala moko ndire eza nango musala moko ya tina tie pour un artiste lokola Chiko Pouloulou reconnu défenseur ya ben invalide bave na biso ba bandaka liboso bave na biso ba masasi kabamba bave ba papa na biso ba kenani ba papa alobe kimbateke basa ba fi o ba ki na bandenge na bon mais Pouloulou ayaki tango kiodo aye que de pesa kiango forme nango mais Pouloulou qui a sango sous soit transformant na bandenge moko boye yango to benga kié monstre d'art Chiko akokoye kokufa akokoye kokufa parce que isa destin nzambe mais yakoyeba vrai succès liwa Chiko si les loso bat bango na ba caméra r nyoso na zoloba parce que zaki moko ya ba minanga ba camarade na ngai oyo to passer ba bon moment ba batunya suboyo ka ba témoignage que soko moni Pouloulou omoni shoga soko moni Pouloulou omoni shoga omoni Pouloulou omoni shoga parce que ba moyo nyoso ki chassa to loza le musu to koti ba bandala boye to beti eloko ezate to koti Kitambo c'est mai boya boye mona pomba longoli ba me bino na mukongo ta musu bona eloko te mais explication kaka bukati si bokoti alors maso to bane ko zanae akufa ka boye akufi ne kaka to kundie pe to bosan kombone otika la me na ba image na biso to tikala ko mona eli suti na banzela to mona ka eli suti akufa tika biso ka boye yango moni nyonso na lobela na ba caméra tango mutu wana ala musinga na esprit ngabi oui on a raison normalement Chiko habilité tout ça l'analyse ko normal hein Chiko est le 22 chez bango allié Amélie et Poussani bana Kitambo bazé pembe na ye baki tiki na nzela maman moko du jour à matin ebimaki na lolia makaya bona pour ngi na ka kinzala binanga baleka kutu mo se babane ko swa na kutu na nzela bane ko swa na kuna mo sine na nzela awo na kwa na bango na kwa mutu na kwa wana na prince basalisika wana na moni shoga oza mambo ebele oloba na analyse auto que non na ozonga na ona ye mais to que non analyse kukata non ni na ngato que n'est pas mupende électrique Aminata mupende cheval ozomona akei ndaku mwasi na lobike alalelaki mwana ayoki mamoko mwana gangi atalba moni Chiko asubi eloko nini ebane ko lakisake mwasi na yebake mobali na ye akufi alobi abelelaki s'il vous plaît bandani oyo bamemaka Chiko na hôpital yango na lobi musala o tozo sala toyebi te so tozo salela yango tosala yango mpona nini na kati ya Congo normalement
étant qu'un artiste oyo yebani totika la kozwa artiste oyo défenseur ya ben invalide lokola Chico Pululu te la police ezali batu ya droit o bayebi makambo inspecteur ya makambo nyonso bayebi makambo na logique fa balandela pourquoi ndeko akufi bandeko babolingo namoni shoka ko momema biso déjà na tendance mususu c'est non mais na tendance o eza normal kasi na tozo kene na tendance na yo s'il vous plaît Fatou Miracle tika to loba Miracle te kayembe wana ndo inanga pardon Fatou kayembe Fatou Miracle bozaka batu moko pour soit tika Fatou elo différence avec zaka kayembe Miracle c'est ça omoni ceux qui to sa analyse ceux qui donc les na ba caméra eza poto lobela pe toi ba éducateur amas et ça façon on a ko faire réveiller pe bato mususu lelo na Congo o baye ba lem sous droit na bango te o baye ba raté ba hôpital na biso mingi na kata Congo ezoboma bato ministère ya santé eza wapi lelo Chico Pululu to ke na ona logique ndenge moi sina lobaki a sali crise ya lobi a sali crise tant a sali crise arrêt du cœur c'est lo bango ba bemi na hôpital moi muke na hôpital na ba bi mutu akufi te hôpital na ba bisa bango za kana bango te ba ke mokole tant ba ke mokole hôpital ya munene lokola Monkole tant baye na mutu ba docteur expert bazali bakoka ko sala nini tant ba moni mutu alali bayebi ki arrêt du cœur existera parce que mutu abilité fallait ba continuer na salle ya réanimation na ba pays a développer et koki ko sala ba 6h 7h du temps après ba ko annoncer batuke mutu azali susute akufi. Merci Christian Shogatozweli wana Aminata tozana analyse ya mambali wa Pululu yo ko lobani par rapport à mamnyosa au Christian Shoga lobby en tout cas pour la ya Christian a raison d'accord le bon point ni ngai mobala la li pembeni nanga tiazo bundana na liwa na yo kite jour ngoko pa mela masanga point de interrogation to yebite c'est pas mela masanga to pas mela te na yebite vérité ça ka yemo ka mutayi poto ko sa batu nyoso ba na TV to ko sa ba entourage na biso mais conscience na biso to ko sa ngoti ye mobala bunai na liwa ti akati motema amonika liboko likolo ya mwana ndalela kala mwana lela kasi mwana lela kala musi Chico maneko bundana pona akufa atuta mwana te pala muka wana babiloko nyose zela na mutu mais est-ce que ton mona kolobango biso ba oyo biso to na so makina mabe kolobelo mo boye ebimiso inde swendeni ngana ndozela ba yaya o bazali boso na biso ba mekola msaliloko po biso no to bimisango mobalo na laline na mbeto tozalai no ti ba tolongono kitambo 22h hein to tito komanda ku dans tel espace il y a une heure mobala ko ta 1 heure 2 heures 4 moto po ya pese heure 2 heures 2 heures 4 motema c'est rola la loi ngulu beso na mito yo lala keno bima kono keno sama musu sa poso na kati Aminata te yo mutu ozaki ya kolala ndenge nini oyeba ke mutu akati molimo na 2 heures du matin eza biloko moko eza normal te omoni eza soki to lo babwe parce que biso ba camarade na toza na choc mais choc eza makasi na mama wa bota Pululu na famille o bazaki komoni ko bota mwana ko bota morne et ko solo passe mais et si la nango mais mwana oyo bokoli okoli omoni succès ya mwana na bangola na po mama na zaki na Angola mwana na akufa karaboye abilité oyebi douleur ya maman azanango oyebi na minute la mutema na yeza nini toyebi pété tant musupe au mona ka pas to souhaiter te au mona mère asali AVC asali crise parce que aza choqué aza vraiment choqué ndengo lobi choqué na yebi ke naza na interview moko awa ba kochela biso ngo ya bandeko ya Chico Pululu petit frère à Chico oeza mwalimu et puis grand frère na ye ba pesi lisusu ba ya famille ba pesi lisusu ba prétexte mususu oyo éveillé pe biso ba pandisango ke na corps ya Pululu il se peut que ba kutaki ba manzaka na tolo na ye manzaka et puis loboko na ye ezalaki rouge mutu oyo abundi na mutu te azali asali crise. Comment c'est possible manzaka ekobima na corps avant ku voyez moi bande ko mikanga voyez quand on a moi soki lo mi beti ndesa ki rouge non comprendre était Aminata zombrienga shoga dikando expliquer nga nanu Pululu
à se retrouver na manzaka et puis rougeur na loboko abundaki na mutu to ndengeni parce que bino boza baninga na peut-être boko ko expliquer biso qu'est-ce qui s'était passé na minute wana po pululu abimana manzaka wana bundaki na nani. Le problème yango to loba déjà bakundi chiko et s'il nango déjà ceux qui na ba pays za développer ba ko longo timu la susu ebembe wana po ba sala autopsie ba yeba livrer liwa yango na loba pour mboka na biso musala biso to sala intérêt nango eza nini to ke vana na biso na poto ndenge baninga mususu ba ke ko vana na bango na ba Europe ou comment parce que toza awa tozo pesa bino joie tozo pesa bino bu o toza nango mais mboka na biso ezufuta biso et l'autre côté ata tozo na mbongo te mais quand même ya kolandela liwa ya ndeko suivi ya liwa ya ndeko na biso soki ezaki ba musicien tonga to mona bo telemi ba ordre national comédien nini déjà to kene pena en logique comédien nini déjà o to mona akufa asala kombo bolatisa ya ta médaille bo salela eboye ezalaka te bolandela biso ata baka oyo Chiko Pululu aza artiste oyo asepelisi ba ponyonso lelo tokoki koloba boye notre président de la République Félix Tshisekedi bonjour na excellence maman Denise baza batu oyo bavandi na kin bayebi Chiko Pululu bien le président na biso avandi na Belgique atala ba théâtre ke na bakandeti ya boye quand même kokote la ta quand même kolandela vrai sens ya mort ya ndeko na biso toyeba ndeko na biso akufi na nini potoyeba lobi soka akufa kele mususu di ya ba komela le mususu ba bière brune le mususu komela le mususu likambo poete ya pe biso to ba ah tan ndeko na biso utakufa na eloko boyo yango oyo poete ya biso mais ndeko na biso akufi kaka boye mboka na biso elandele yango te même ba motard oyo biso to bimisa ki mbongo pona ko louer ba motard siko yebisa biso à quoi bon tozo sala musala oyo na kati ya RDC ah bon les deux na lina soulever sous point oyo ba hôpitaux na biso ba hôpitaux na biso ezo boma batu ebele na Congo oyo la plupart ba mort oyo tozo mona na Congo o mona ka mutaki na hôpital boye o mutakufi toyoka na sango oka mutu moko boye na kati ya morgue beteki ba makofi makelele bato na ba menga ngo esprit mais esprit te mutu asala ki arrêt du cœur malili wana et la moussier preuve ne toi na lisolo ya ndeko na biso akufa yokozuna akena hôpital ka ya ba mike o babi mutu asali akufi azali sute baki kotika na mort bako kuta yokozuna boye na makila na zola mi tse manzaka zo forcer asaki déjà à zongi alors mboka na biso quelque part le mort à Pululu et réveillé biso mamakambu et belé surtout ya mpona mboka na biso tozongi siko pa mwasi na ye tozozonga wana okay. Aminata Pululu ba retrouver ye na manzaka na tolo ba retrouver na ba rouge na maboko toyebite abundaki na artiste abundaki na quartier abundaki na lupangu elega kindenge nini soka abundaki na artiste to abundaki na lupangu soka abundaki na chambre kokwa yoka makele te watu wa bunda ça c'est un de deux mobali akufi azana manzaka na nini soki ba ombale atre ba ombale bandolo bande eloko moko ya shoka ucholo ba nanzela déjà ba bande ko swana parce que de nature kokwa za brutal yo yebi kazala brutal kokwa za brutal yana tunyo yebi yango bon on le boda marwa na chemena mndoko ngalo ngaso na lekana lekina TV na le comme ça na sire certain ngasa ko batu musuta kana TV alo maka mususu so ba benge pe alo mama mususu tant pas okena baluki mama mususu bon mona mutaza brutal na uti pa Chiko siko aye pa ba kilo balobi nimbo tenini na yafani mama ote batuno kangalo ngipo anini abengi muto saki personne avant de filmer ça bango sans encore na bango réunion o eza ya famille mais yene na caméra ba filmer vraiment c'est désolant makambu ya ba artiste na profiter ko pesa zela pardon au monde loko eloko ya changa zoloba ke baye beloko nini Chiko akufela ki pote ya biso so ezaki komelela bande ko na biso be baye babasi ni ba otsana bandako d'accord to koma na point wana merci à vous maman Olive Lembe Kabila la première dame honoraire parce que maman oyo et darabino ba artiste ebele na oki obetiango CTT awa par rapport ya makambu bolobi soki na lina beta moi c'était mukie c'est comme si
artiste bino mo bozo mi négligé après bo ya pas maman livre a banda ko aider bino de 1 artiste bokendara kotala ba état de santé na bino te bo vandaka bo se donara trop na musala mais au moins apenda que non artiste mo bo 8 ans ya rokenda ça la checking ya nzoto mobimba ye ba eloko nini ezo déranger et puis au moins akaka mbala moko boye Intel a kotindaku mamo livre lobi nini Christian Shoga bino mo pena no na kwena bino tozo sala analyse makambo nyonso ti mafa olobi no bien mais siko na mbongo nini oke osa check-in wana oke sa check-in ya nzoto oresala ngo nanu ndenge nini parce que soki boke neti na bopito ya minene lokola bangaliema oke osala examen général obi obimisa combien na théâtre tozwaka combien pour que ça l'examen général dans nzoto na yo le soki bakanyo na maladie tel siko bakisi yo bakokomela yo wana s'il vous plaît bakisi oyo bakokomela yo wana bakoseki loka na mso mona na kasika ya ngale mona bakisi moko importé parce que lemso mona lemso kinini me batie longo kinolologos mais kinologos wana meza na nga kinini me bakena ngo na ndenge ya mundele pona nini bazwa kaka lemsusu kisi mo lemsusu oyo kosoma na cité kinini normal okosoma ona ba 3000 francs mais na ngale mato exemple okosoma ona lemsusu na ba $20 siko yebisa ngai nani Fatou Kaimbe le problème yango yo biso to sala ki association bomoko pona makambu oyo ya ko faire réveiller les artistes soki lelo ba artiste ba yeba oyo bazali parce que lelo biso to kutala ba kato kuta nango déjà Chiko Kufi atiki combien d'enfants Chiko atiki elo côté alors biso ba artiste autotikali qu'est-ce qu'on doit faire to tomber sous na po ya Chiko ba manager bakenda ba masirika bakenda batikela biso ka héritage ya bana bango moko aswa na bana obo zwa souhaité bana obo tala raté bana obo sundola masina nani Fatou Kayembe soki to lobi to kozwa soin ya bana wana to kokosa biso mo pe toza na bana toza pe na bandeko siko tokotisa kombe po bandozwa o bando kabula awa o kabando kabula awa bozomona yango mo to sali association bomoko pona ko faire réveiller les artistes lelo soto bi lelo que non biso 50 personnes to ali na association bomoko to bi que non to ko tourner les sous le internet ka ndé comme na nini boy muto yebi que non fona kotisa film na internet so bi que non nga vana tourner film na yo faut pe sanga $200 et pas fatu $200 a okende obika okende ake kuna so kuta $200 te ke lelo kotisi film te lo ba kotisi film te lo ba ozongela bino te a ozongela bino cela veut dire quoi conscience na discipline o ezozanga les artistes comédiens yango moni tozo koma na ba point oyo ozomona lokwa toza na tozo lobela plus makambu ya Chiko Pululu tozonga na makambu ya Chiko Pululu tokende ti place to koma to lobela pe na ba famille o abisu ba artiste makambu ba yo kisaka biso soni il faut to lobela pe na ba famille ngana okene na ba point nyonso soki na oleka na ba caméra belé to loba te pona ba sentiment na biso ba polémique na biso te to yo lobela pona Chiko Pululu aza jeune ba kufa na bango mais o eza suka o il faut si là faut to yeba lelo to mi yeba o to zali faut to melandela ba makambu ebele faut gouvernement na biso à travers liwa Chiko o efungula biso ba makambu ebele c'est ça. Merci Balandia FK Télévision. Tozoko ban émission na biso analyse 100% vérité ya makambo ezoko ma mikolo na société ndenge kaka tozana bino awa tozo continuer vraiment bolemba biso te pauvre liwa oyo esali pasi Chiko Pululu lelo atiki bana na ye akei liwa moko boye oyo mensonge eza na kati o tozana posa l'état na biso ameka kolandela qu'est-ce qui s'est passé. Et loko nini bomi réellement Chiko Pululu biso ba artiste ceux qui to telemi na ba émission lelo eza toza na posa l'état akota likambu oyo parce que et comme na ba salle moko boye ezali question o batuna kingai et pas ya Tinaka Bonga lobi maman fa ngana ko momo on dirait ba moko boye comme ça les ma par rapport que bino maman Olive ceux qui likambu eza azo ya ko soutenir bino c'est comme si ba comme le kaba bomara bino pour Maman Oliva Koya, Aminata, yebisanga nanu. Parce que liwa Pululu est clarté, qu'on le dit. Tina Kabongo, à quoi qu'on a raison, comme pas qu'on a raison. Nandimite, ma femme de Ozawana, Oromi Boma, Nami Boma, pour l'instant, ceux qui n'ont mis Bombi. Yo, on dirait ma famille, on dirait ma pembe, ni ma bon, on a coquille qu'on a raison. Koki kozana raison bazo bo mabiso bo bayebi ke na liwa na biso mama koya akotika quelque chose mbongo koya
wana na boité mais liwa ya pululu maman a yete matindi quelque chose wana ezaki makelele balobi o baba papa Masumu ba président Sai banani ba liembo wana to lekana TV da ba mbayoka ida mwalimu pesa lo ba bana poto baba zobati bato batala so baba kisengi te ba yoki et puis ba comprendre ata to ninga to la la vérité manzoki voile mais ça ba longola da voile ba yebi to lo ba mama Chiko akufi 10 000 apamba ba pesi e koki pe kutu na matanga s'il vous plaît ba sombi sakai bulu tout est kokité ba yo kambundu. Si vous maman n'a pas besoin de deuxième tour, 3 000. Moi, ça na lobby que maman sombe la bana lupangu. Shoga, ba sombe la bana lupangu. Zela pardon, ba sombe la bana lupangu. Mais pour lui, les artistes liboso ta kufi ba Joël Masirika ba Kenda, ba papa Mundweri, ba président sans souci, ba to ebele ba Kenda. Est-ce que ba sombe la bana na bango mapangu? Au monière moko Fatou, et comment peut ça biso au Kanda? Et comment peut ça Kanda par rapport à quoi? Après la mort de Chiko Pululu, Mobali bakundi même pas une semaine, yo moisi okobi ko sala ba émission oza agité par rapport ya nini. Batikelo makambu bilamba ya Chiko Pululu tomoni garçon moko alata ki yango jour ya matanga na lipapa ne abande ko jouer. To yebite garçon na zalaki na balobi za leki ya koko. Olobi balobi za leki ya koko. Voilà. Sikoyo. Vraiment, balanda FK télévision. Pour comprendre, bango. C'est parce que sont complètement faté. Tout le monde ça réaliste ko. Na mbai na ndako nanga. Biloko mobile na ndako nanga. Bibi libanda ndenge nini? Mutu sala tango. Abu ba aventure boy ko. Ngaite balobi Aminata za libre ya ololo. Bango nga Aminata sombe na lobby. Na lala na mobali nanga. Biloko na ye ekomi ndeni libanda posi mobile nanga kufu ba yotu nanga atiki nini na kola sa famille kete biloko atiki yango yo mais nga na zu fongola na zola sa maboko na musika yako zwati yako zwa atiki eloko te ba chasser gram na soma ba polo la taka yangai et puis na biso na monde art eloko eza teni ya mutu eza eloko moko sacré hein voilà. Oui bien non papa nanga teni ya mutu neti bato ba jouer ka ba rôle oyo ya ba papa ba kize ba se déguisera ba teni na bango za sacré non bon ndeni ya pululu bobimisi yango libanda Robi ya pululu et se retrouver libanda ndenge nini bilambane ya scène wana eza makambu oyo ezali clarté ngai nazaki te makambu wana ndako na ya Chiko na nakenda ngote Chiko bane ko luka to éviter abane ko éviter akoma ko kima bato abane ko éviter to mona même so abane ko protéger famille na ye foyer na ye plutôt to bane ko kutana ka ba libanda tala place mabenga na bane ko mona Chiko ko mimoza ola benda na boye akena ta faire aéroport ko ko ya boko ko ta mama aéroport noko ko kende barré akomi barré akende Delvo DGC akomi barré alors barré akemo ngafula ipen monga fula siko museke muninga baneko kende aba matadiki bala après kende to ba Kongo noko ko bokefana la ko bofana na banini ole muto akende liboso mais noko ko mekozonga sima bon état que banaliste tozo kende kaka na ba réalité ya makambo nyonso après to osuki sa to yebi ploni tolinga na loba na suka bilamba Chiko ebibil ndenge nini na kati ya ndako o ba maneko vanda bango mbali la songa na mona clarté là on a sepelité tangu na moni azui audace ya ko telema nanu mwana nani mobali na ye oyo apasuki nanu te obandi ko telema poloba 60 émissions basombelo lopango yango maman Olive nde to za boye maman Olive mama ni mama bambote belé azana makambu na ye belé ya kosala soki aedaka biso po alingaka biso eza volonté na ye Chiko bane kosala na kinga kati te Chiko zaki na entourage ya maman Olive te azaki travailleur ya maman Olive te Chiko zaki artiste so zaki travailleur ya maman Olive wana to ndo normal que des comptes finaux les gobiba po basombele lopamba basombele te parce que babala riete ozomona biso to bunda pona tozo sepelate pona comportement na ye na liwa ya Chiko na bana ndenge batikali biso tozo bunda plus pona bana. Vous comprenez ma fa? Cela veut dire pourquoi dans le bibongo
ndeko na biso mwasi biso ba camarade Chiko Pululu ngai na lobata musu batu mususu ba obanga na bango misusu ba otala bango ba otsa charisme ngai camarade Chiko Pululu dadi oyebi yango place ozali daya ndako na bino te mais mobali no bande ko betela yo masolo na nga please jour na yaki omoni nengo oyaki kolela liboso na ngolobi na nga Christian camarade na yo akei alors lokola yo moko omilakisi oyo yo zali oyo biso to bande ko yoka na musika maintenant na komi ko confirmer ngo balobi ba yoka ona ngo mais bakuta yo nango te mais lokola to komi ko kuta na comportement yango ke to komi ko mona ke il y a un suspect na kati ya liwa ya Chiko o nga na ko ikolo baboye o akufi aza mona ya bato monstre d'art lelo libemba Chiko et pesi panique dans RDC partout dans le monde place ba congolais bazali et pesi panique moi na mbali wa ko kolala boyete parce que azaki na beats o nzamba tindela ki soki liwa ya Chiko ezana maboko liwa ya Chiko ezana maboko bato ezana maboko ya bato songolo ne nazoloka ba manzaka bablini wana ngai na mona ke bembete nini te na koki ko confirmer yango pété mama leki ne lokwa lobi yango c'est que ba mama leki pe bino quelque part il fallait ba biso ko moni ndoki belela tango bino bo mona ki bo fallait bo telemela boya tala sima ya artiste kende toza boy to moni Chiko na ba manzaka na ba makila to longaki to landela to célébrer autopsie lokola déjà ba kunye bino ko mi ko la retard et ça déjà trop tard na ba pays mususu ngeza trop tard te parce que banga ko pe ko kundole bembe po balandela mais on ngaki na ko senga boye d'abord l'état na biso a confié aux artistes ba yalo ko ministre soki azaki na ndako na bino lobo azaki na fatu azaki ndeko na biso so akomi ministre za susu ya ndako ta komi ya batu nyonso akomi ya l'état lokola Chiko Pululu azaki artiste autaki na ndako na bino tanga komi artiste akomaki ya public na ba konzamboka babane kotala ye tolingi to senga na ba konzina biso mboka bo banana ko kanga batu oyo ba memaki Chiko na hôpital bato bakotaki na ndako ya Chiko bato liboso zalaki banani tango babelelaki bo saisir na oyo zalaki ne pembeni o nga na osenga poto yeba nanu ata mo ndambo vérité kaka po boye ti ekoleka kaka boye tomboni ke to perdre pe mutu to perdre déjà mutu na biso mais to lingi to yeba vraie vérité au mona soki bakangi bato wana na ba sentinelle to bane ko yoka na pasteur wa lobaki ba yebiseke likambo na yebe fo bakanga ye nanu vraiment makambo ko mo kenendenge j'espère que batunyo so bazolanda FK boyoki bosenga ya Dikando Christian Shoga toza na posa to yeba juste kaka ndeko na biso akufi au juste nini polikamba bare cardiaque yo to se retrouva que to kuta yokozuna mainzaka nelongi mutu soki akufa ki réellement na arrêt cardiaque wana bongo réanimation mo wana basalango pour quel motif hôpital boye ba lisu ko réanimer batuté donc bobino bo confirmer akamba la mort que mutu akufi l'état ata ila biso likambu ya Chiko Pululu po to komi na tant oyo tozana besoin to yeba vérité soki mutu akufi avant bo déclarer mort il faut bo réanimer ye bozwa temps ya kotala réellement mutu wana akufi manzaka ebimi famille ebimi si makambo yo na sima or famille faki aider biso de le départ to yeba ke mutu na biso azaki na manzaka mutu na biso azalaki boye to linga ki to lela po ba continue biso bayoka biso mbelela la biso tango to belelaka bayoka ka biso balingai bayoka biso to lingai to senga ta autopsie to yeba o ya biso akenya nini parce que tout et comme obima makila mutu basakana na ngote na ngana soulever point mobo ezana mutu mabenga na pota lobi aminata mutu soka kufi na sa pongi to na crise cardiaque la plupart tout le monde basala kaka et ça rare mutu na ba monate mutu kufi asali pipi mais Chiko asubaki voilà tu as ba médecin te moi to yeba réellement c'est que voilà balobaki bongo eza makambo eleka bongo te soki mutu akufi ndako bakanga chambre nanu bakangaka bato bamutu ya kofongola porte ezalaka famille mobile aza na ndako ya malili mafa balongolaki déjà biloko na ndako wana bato babande kolala wana ba preuve wana ke tozoloba mafa oyo tozoloba oyo to biso tozalaki wana te mais oyo bato bazalaki bazoloba tozosala analyse
Et ça analyse. Et ce qui est grave, lobby ezala ki kita babi opesi mwamba boy na avenir ya bashiko pululu ezala ki penda mutu kobika ve. Et puis bitumba. Mokonde ya shoko baki ke mutekena so basoda ezaki ya jino ezaki jino te. Ezaki koko mo mutekena so basoda. Ta ba babi singa usko mutu yo kufeli mutu. Zala na mawa papa na bana na yo. Papa na bana na yo akufi. Oyo sa désordre. Pasi wana. Ozowelela au juste nini etant que ma sœur moi si ya camarade na biso zaki nenda kumoko pesa valeur ya première dame atomboki pa mona ebebi pone na ke ba moni bébé na biso so comprendre première dame pesa valeur ya ki première dame c'est-à-dire le ko zaki na katsa ndako zaki première dame ba o nyo so ba gi libanda ba gi ba zéro dame yo mzaki première dame pesa valeur wana tango senga pe lelo ba osomba sombelo lopango. Ah oui, Nadine, kuna la caméra bazo signaler biso tozo kende tozo tendre vers shit ya émission na biso. Na Monique Dikandona Aminata baza mambebela oloba to suka na bango te toko benga bango lisusu. Po ndenge toza boto si to telemi tozo lelela gouvernement na biso ba meka ko landela makambu ya liwa ya shiko pululu ata sa kei na ye. Mais biso to ngito ye ba quand même kende ko na biso akufi liwa moko ya nzambe to liwa ya maboko ya batu. Entre parenthèses na loba ki tozo sala analyse na makambo nyoso dikano jour ngana kushiko kufati na ebite mwana nini ngana yambaki na numéro da na téléphone ya shiko na tongo na tianga micro bien mama téléphone o yambaki mwana wana na ebite o ve na ngai shiko akufi mwana na zaki nani ya mobali wana parce que bande kwa shiko bakoma na biso to kutaki téléphone na maboko ya pasteur ngai muto yambaki yambanga mwana moko ya mobali siko mwana na mobali aza wapi pona ngai faut que landela makambu oyo esila o akufi aza moko ya ba généraux fatu tsela micro bien ko micro ngoni yo commission nga komi koma yo so analyse auto sala neni so micro yo komi ko zwa ngo moni chika shoga za na kanda loba kama muninga nga ko so boni to telemi boye eza parce que to landela ngo na ko sape charisme na ofana na ngai akufi na ye mais soki to telema to loba na caméra belé to baka vérité pour lelo pe soki likabonga mabe komelinga bandeko na nga pe po ba landela ngai yango na landela makambu oyo. Merci mingi na maman Olive Lembe Kabila. Merci mingi na maman Olive Lembe na longoli ba chapeau. Bola mweleke bele. Bola mweleke bele. Yenga benga ke mama bola mweleke bele. Kebele ya salelaka Bible. Asalela lobi Bible lobi na biso la main qui donne c'est la main qui reçoit. C'est que maman salelaka Bible. Asalelaka Bible. Makamo nyoso zo sala po na biso. Borofinga boko loba boko sala boye mais maman na zaka sima na biso asala rapona mo aza sima na ye papa aza sima na ye merci mingi na papa Raïs Kabangi autrement dit le président honoraire autrement dit China Rambo parce que ngala loba plus qui na nga kabiliste pourquoi parce que la lingara façon papa na biso nani Raïs ndenga zalaka ça veut dire que non na charisme na ye ya bomoto ngana za na loba na muta politique te naza apolitique pardon s'il te plaît naza apolitique mais na lingaka et alors quand on est mutu soko na ina linga fatu ka nenga zala na charisme na ye na koma na ngo tambola loka fatu na loba loka fatu naza na comportement fatu ya ngonga Christian Sugar na koma kabiliste. Merci mingi na maman Olive, merci na maman Angèle, maman Angèle Kanama, papa Dani, babiro nyoso ya maman. Sika to lobaka fatu. Zela tozo koma na bombo. Dani kapala yeyo aza na maladie lelo. Tozo yango pe tozo la zela bébé, soto la di shoga to rokende mulai. Émission zo continuer. Bonjour à toi Christelle, balobi moi na Bruxelles à solo ya te ya mai quoi na bande ko loba Christian Shoga to bay tozo sala analyse na makambu nyonso tozwina no mamba pululu totie entre parenthèses likambu ya Herman Kasongo vraiment to ebité ba artiste et comme il lisusu nini boko ko loba nini par rapport ya leki na bino oyo nga na kobenga mwana bino boko benga bana na monde oyo lelo tomoni bacheye libanda na bilamba te to ebite makambo wana ewuti wapi parce que système ya mutakalisation ezo régner na kati ya internet comme to ba tozo sala analyse okoko lobani par rapport ya leki na bino oyo azali sali na nini monde internet bolimbisa ye bandeko nyonso ba mona kiango tangu ja papa na mama ezalaka na ndako
bato baye baraté soki bato ekomi ya kobimanali banda c'est que il y avait eloko moza qui derrière yango asala ki on a volonté na été asala rapé film à pornoté et ça qui non il y avait les kambo moza qui derrière yango mais lokola eza makambo bande ko nyonso ba mona kié ba o ba kokai koloba ba sali nyonso ba kokai osala ba limbisa ye asala ki on a volonté na été asala ki ngo eza mona mobali nyonso ko mona mwasi asepeli na ye ezaka nango normal ayeba ite ke e koma na niveau wana bande ko nyonso batalaki ba video oyo to banalizango to lakisa ki toza ba congolais video wana eza sous ampleur te li solongo pe betama li soute to pesango ampleur te parce que ampleur eza plus eza pona liwa chiko ampleur ya makambo ya Herman tokoki to banalizango vraiment to banalizango parce que ça leki na bino yaya na bino mwana na bino asala ki on a volonté na yete mais za batu baki derrière ngo balinga ba sali réputation na ye ba bebisa moni soki mutu lelo akokoma aimé akokoma na top mwana bata simba pe mwa muke na ye akabela pe ba yaya na ye akabara na ye asolo la kabia zane poli bato bazaka pembe na diable o ya biso ba congolais o ba ramite mama be wana ba ye balobi nini ba bébé sa réputation mona o ba dénigrer ba kitisa ye mais le quoi za mona nzambe bana nzambe nyonso ba congolais bo meka kolimbisa ndeko na bino parce que aza ya biso leki nanga courage place aux alliés soit fort ceux qui biso te soutenir yote muto aza te ko soutenir le quoi biso ba yaya na yo soit fort place aux alliés. Merci Dikando Aminata de ta part au Kolobani par rapport à Makambo et Comédie Herman Kasongo HK Molimo nga kutu le même jour quand on a mon akengo avant benga qui mais menga tena que comédie na sali les voice na pse courage vous am ta souka pe libosete ba publier ba ko publier ra sous actualité no aussi là monsieur Goya et na sepena na courage na ye ko le kaliboso ils ana baté belé ba sala so ba publier bon atel ngo mona ya ye te ongate ba eza montage wana na ebite soki bato ba filma ba Jackie Chan ba sala ba montage wana monsieur Zabiso kaka c'est ça na ngomba to wana mais lui il était courageux ko le kaliboso ya ko s'excuser ba ko balimbisa ki malamu ba balimbisi était ba ngona nzamela ba ngole l'essentiel eza que bible bina biso le pardon c'est une puissance qui libère asengi pardon conseil ngana opesa ye na babiloko oyo mona ke e memaka ye na loko moko be mangela aluka un peu ko dozango ko luka kotala nanu lobby pour les lobby c'est ensemble les lo déjà monyango dengi ba publier mais lobby ils ensemble voilà. Ah oui Herman Kasongo ça c'est de ma part ta maman je te dirais que la vie continue. Ya motuya le moko ba to affirmer trop que Kasongo za PD. Non, on n'a pas besoin de dire ça. Non, le bango pona batwana. En toi mona za PD apese no mwana mo za va ta demanda. Ça c'est Aminata boye bien nya fonctionnaka. Herman la vie continue. Na oyebiso ka keloko moko élévation et yaka na ba problème élévation et yaka na ba mi pepe okwei telema popola mabele la nanzela na yo nzamba lola alobi azala nzambe oyo alingaka bato bayebaka kosenga ye na sincérité ka ndenga minata alobi pardon c'est une force qui libère courage oyozwi ya kosenga ba mama o eza biso basi pardon. Moi, de ma part, vraiment, sincèrement, je suis sûre que moi, sinon, ça va monter ma bonne maman. Oh, ya yoka qui pardon sincère, na maya misuna yo, a okangela o monter mate. Pour ceux qui m'assument, oh, ya ebele to sa la ranzambe, azo limbisa biso, a combien plus biso to boya ko limbisa yo, mais tala siko yo objectif na yo ya vie. Longwa na distraction. Bondela nzambe peut continuer vie sans musala na yo. Christian Dikando to comme na souka balobi un mot de la fin. Par rapport à makambu ya Chiko Pululu liloba na yo eza nini na gouvernement na ba artiste conseil nini oyo ko pesa en tant qu'artiste tala liwa ya somo o ndeko na biso akufi atiki biso atikeli biso tala banebele et puis na simanaye délige je ne sais pas rôle bani na ko ko ba boy rachetons les encore les jours sont mauvais. Na bayebiso to tikali ba oyo to tikali kaka po mikolo na biso na nekokite po to yaki mabele to kozonga mabele po nga ba comédien na ko koloba na bango ba vrai comédien parce que il y a ya na batu o ba yaki ko baye ko bebisela biso musala bazali
biso ba auto zakato yebaki musala na biso eza su o ezalité mais lokola baya déjà to accepter bango pona ngai oso to bito lingana to bandi ko loba masolo o banaka la ba comédien boye les comédiens ce sont des hypocrites baza ba hypocrites en général des comédiens baza ba hypocrites parce que bali ko lobela ba to vérité en face bali ko lobela ba to ma vérité na sima mukongo ya mutu au mona basali clic mo boye derrière mutu yango biso ba auto lobela ba to vérité to bimaka ba impoli ba manque au respect za te yango ko sala bo yanga noir boye non parce que pona vérité ba hypocrite baza trop na théâtre comme conseil na na ko loba boye to vana na batu o azayo o soki azayo te dit bonjour seulement aujourd'hui quoi na yo tous un comportement ba musicien air moko par rapport à quoi par rapport que ceux qui musicien tel na oyo Fedani Fabrigas tant mususu exemple na déplique ba yo kanate otika mona bango sika moko te ba vandi ou bien nzela déplique azali déplique nzela Fabrigas oleka non biso to lituza ba hypocrite trop alors pour ngai mutu na mutu azwa kwena ye avant na bateau qui sont na kopera na fatu ngana fatu na mona ki makila et simba to tambola bien vanda na fatu na yobosa makam na bino et pekisi biso musala te so musala ezali oyo jouer musala na o zalaka ekenge c'est ça comme conseil na ko pesa la ba comédie parce que sobi toza to linga na muto linga ne ko leka batoza nete parce que toza ba être humain muto ko linga biso ko leka nzambe azati bonjour na batunyo so balandinga lelo na ngala pesa sous conseil na tangi kombo na ye Coco, s'il te plaît, obétisi mitema ya batu, mabaku ebele. Zonga tala liloba nzambe. Cameraman zo penda shoga atondi ça parce que azo pesa message na est très important et pas ya veuf na biso yo. Coco. Tango zui olobi ke yum tozaki na shiko. Fallait oblinga kiye, il fallait que nenaye tina suka shiko abeta kanon lobito bake kokota lobito monena mobali tobike mwana mwasi oyo alelaki mobali na ye ata nyoso banda ko exciter biso to lekaka to talaka bana to pesaka quelque chose pour na bana alors koko soki si mitema ya batu trop mais na bato soki si mitema même Bible lobi le pardon c'est une puissance qui libère soki pona ngai ko zala na ko loba na yo sale mission moko senga excuse senga pardon parce que aux amutu aux appels na berrer choc pezalaka choc pe aux appels et au bon non les cambo et comme la haute cause la première fois non et comme la haute dans choc wana au sala pe ba makambo belé senga batunyo so ba fanatique nyonso ya mobali na yo excuse senga famille mobali na yo excuse basukola yo au sala pe vi na yo osala penzela na yo nzamba pambola yo asala azala na yo akeni na yo liboso comme conseil na ko pesa vraiment na koko yango wana base ya nango bien yebaka makambo ekosila nango mais est-ce que oza sous le bienvenu na bato conseil na koko ekopesa yo yango wana bambote na ngai na salon oyo yambi biso salon kitoko malili za wapi malgré moi mais malili a eza vraiment ma case salon chez Christelle Feza T-Fashion eza na bandal chibango bato ba uta magasin juste kaka so uti magasin au sali loko viré au kene loko la vélodrome qui hôpital la surprise ka safu boîte ka mopandili sinon na gauche boye okomona salon T-Fashion so uti ka safu au sali loko ngo kene magasin soko leki kaka vineni croisement ka safu nan o ba benga ngoni no nzela ya bandal vélo qui na vélodrome wana ya bandal na pharmacie wana obwaki kaka na droite na yo omona salon moko ya kitoko T-Fashion c'est Christelle Feza mwana poto ya solo tozolinga bana poto ya boye baya ka po baya ko investir et no bana poto bazana moka ki don mwana poto c'est-à-dire ya ayekoli yango na poto amemi matériel surtout a pédicure on a plus que chinois plus que chinois parce que on a manzaka chinois sotika surtout so za moi ça songi ya munoko sotika yo on m'a linzaka ya moko piu et sauter mais ah on a pris que matio col merci col aradit c'était pas tout monde ba super glue ba que na musapi et longono na linzaka na yo mais ah on a ke ba sala fatu bazo sala basi suki kitoko eza salon mo eza mixed ba ketchup pas kitoko eza vraiment na bana poto nyonso bazana besoin ba tisser bango lokwa ka nengo utaki poto yaki salon T-Fashion chez
chez Christelle Feza, sans maquillage, à Tela Karana, Mafuta Mbila. Merci. Ah, merci. Le temps présent, Venanga eu Chims Kabengele, Totolia, Sylvie Gameron, Fifi Bolili, Bandegonio Sobalandarangai, je vous aime, je vous love, Torozonga les sous-sous. Faut gouvernement na biso sala pona matanga ya Chico Pouloulou. Bye bye. Merci avec Aminata et mot de la fin. Tokomi na suka, to lobby, on ne sait pas. Tous on a besoin de continuer na bino mengongande et comme si biso na suka, to luka bino lisusu okoko lobani par rapport ya mot de la fin na yo. Na pesi mbote na batu nyonso oyo balinga biso. En tout cas eloko moya shoka lobby en tout cas kolinga mutu to kokaba eza eloko mo mabota manango. Mutu mo na kia uti l'éducation na ya linga kana e batu. To ka bando beta batu te ke linga batu po to luka to sa hypocrisie nde to sa hypocrisie. Donc na pesi batu so balinga ngambote ya Justin Nzengo na pesi mbote na pesi vie nga Livano babi Livano Mboma Livano Mboma na kati ya France na lekine Germain Mboma bino nyo sa pesi no mbote ebele na linga bino mingi. Ah oui, merci. Nyonso Gwandara bien et Soukaka bien. On est à la fin. Merci à Christelle Feza. Oyo a pesibiso espace kito côté fashion balobi salon eza mais ba salon ekeseni nde bomona mafa boye bibino mo côté fashion de Makambu. Sans oublier Da Feza, joyeux anniversaire à toi et réanniversaire à toi ma chérie. Mbotama ela munayo balobi janvier de Makambu. Bino batu bo bandambula tibo fongola G. Da Feza, maman Angèle Kanam bambote belé na yo, sans oublier mamouche, maman Olive Lembe Kabila, maman Moté, maman Lam, maman Boboto, ata bafinga na bango, bana poto, Gisèle Yamamoto Motema. Yango na zengana loba. Gisèle Yamamoto Motema ya Cappuccino Le Bogar, balobi botema ya kosali sande to lukaka, balobi Dadi Dikambala, votre artiste est sérieusement malade. Aimons-nous, vivants, Bomoko, ANTPC, association nyonso to telema. To boyi kaka ezala kena to kutanaka réunion pour intel asala ki boye. Tango wango yango yo. Notre frère est malade. Naza na besoin et sa obligation te meza ko senga Christian Shoga. Soki papa masumu akoki ko bengisa réunion moko na ba artiste nyonso. Ndenge to mesana ko sala soki mutu akufi. Pourquoi pas le faire ndenge za na bon moyi bakata monta moko bo artiste nyonso. Artiste passe ça te artiste nyonso yango na ngaki na loba omoni quand même pe toza na ba relation tona ba te belé to yeba na ba te belé to boelela ka ba poche na biso pété tango mutu aza vivant. Il faut tout lingayer tant à vivant. Alors, on a biso, tout sengi, tout betambela, na association les belé, mais ils ont la association papa au bazali to kuta bon na théâtre le quoi papa masumu, auto pesa bon respect. Dès que tout ça la cotisation ceux qui mutu azali sous-souté to préféré to benga na to lobela pona Dadi Dikambala. Tout ça la réunion pona Dadi Dikambala et puis ezala te ke ba bengi biso na réunion to ki makoya réunion. Maman makila pe. To ya réunion parce que tout ça la maman makila wazo bela tout ça na Dadi Dikambala o asekisa biso asekisa kabiso tout ce qui domina Kinshasa na biso azo bela vraiment mais c'est bio na biso bana poto er ya rofinga o elikambu ya attitude olebo luka attitude ya robima Tina Kabongo, maître Guy chinois, Gisèle Yamamoto, maître Mpinga, Nani, Bino Touba, Samba, Yangoyo, Totinga, moi, un peu, na biso. Ah, déjà, tout ça, na dénonçons nous vivants. Tout ça, pour se dénoncer. Tout ça, la peine, nous vivants. Attitude. Bon, encore, et lobby. Tokutana nayoki président ya bomoko bobo manoka le baki réunion ezali mercredi donc bokutana to lobela parce que to lingi te ke muta kufi ale boko la biso biloko na bino on n'a pas besoin de ça. Merci à Fiston Dinanga mon fils la merveille omokoko bana les oiseaux rares nyonso gelor kimbimbi sans oublier Migra Malongi balobi monteur ya kano donc Malundi balobi ezala nango kaka bambote belé tokutani na émission balasima. Jésus leur dit allez dire à Jean ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, que le bois te marche, que le sourd entende. Moi aujourd'hui je témoigne la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Aucun problème n'est problème.